doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Je vous imagine très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée 5 minutes avec César Ngadi. Donc 5 minutes à l'élo, ils allaient version à la musique parce que ma solo au Togolobela, il faut un peu la vibration au Yobino Bolingaka. Donc merci de votre fidélité, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. L'élo, quand il y a 5 minutes na biso à l'élo, tozali ko conscientiser ba Congolais. Na lobaki yango pe bomoni na titre congolais azali lisusu naïveté makakala makambo eleka na marque au kanamba zwaki pouvoir au kabila zwaki pouvoir na ndenga par hasard chance eloko pamba e koki kozonga ka lisusu na mboka na bisote boyebi ke ba président bandoza la coup d'état ou bien akufi papa Tshisekedi abandoko lo bango UDPS e kozwa pouvoir sans makila etanga bato bando mona on est Tshisekedi makambo eleka na Congo ezali on dirait na ba pays civilisé o bazana démocratie makasi bato bandimaki teke ekoya ko leka na Congo na biso ndenge wana ba misusu lelo ba mona kango on dirait liseki mais ezalaki liseki te bato mususu tolinga ko yeba te sika nini bango ko kima. Donc ma solo et les gars na era Mobutu na l'era Kanambe ngoza pire mais nzamba lingaka Congo alingaki le kandengo wana te po boyeba peke muto azu Congo na maboko azwaki azali mwana nzambe ata elekaki ndengo wana bo monaki masolo ebimaki na l'ère oyo président de la République abandaki ko pesa discours na era passation de pouvoir bo moni malaise wana zwaki soki oyebi ke na palais de la nation babaki batu bakota te mais batu ndenge bakota ki batu bakomprenaki te soki kaka donc Félix Antoine Tshisekedi malaise wana balongola kaye wana bakotisi na ambulance bamemi en hôpital atezalaki danger te le fait kaka ya kolongola ye wana bo imaginer batu balongo ko kufa kosakana te Kanambe donc balongaki kosala ba masolo batu na pe bango tika te donc masase lingaki kobeta mawana ngana zozong sabino na filme wana mais po bomona kaka ke Congo na biso nzambe alingi yango po batu muso bamona on etije Félix Antoine Tshisekedi aye awa bazomona ngo netije ndenga zwaki mboka batu bazomona netliseki Congo to witi musika bo benda filme to witi musika na marque moka ko sakana te lelo bomoni ba candidat depuis Kala, président de la République, ce gars a bêta discours, a bango donc en 2023 en décembre élection kozala. Bango ba monaki neti Covid ezalaki neti président de la République a salindambo a mandat à ko sala glissement. Ok ya zamona papa Tshisekedi ba bunda pona makambo yango. Batu musu bando s'attendre kana glissement po ba ko la Félix Antoine Tshisekedi. Bandimaki te masolo oyo kozala. Siko masolo e komi bozomo même matériel oyo ya vote et to balaisa ke na bekwate donc siko tozo sabino na moment oyo Fayulu apekisa ki batuna ye bakende ko se faire inscrire ou bien ko kende ko tika ba dossier pour na députation nationale et provinciale batuna ye ba misusu bazaki na ba chance na ba marque na bango voter bango te po na Fayulu bango voter bango na marque na bango ba raté makambu donc clôture ya provincial clôture ya national donc sikoyo ba raté Fayulu ye moko siko na présidentiel ye ndenga lingaka mona naka atali bato kutu bazo kende donc bato moko ya normal tout congolais za na droit au pesa présidentiel même ka sans chaba Fayulu alingi sikoyo akende bato ne babi non yoko diete yongo zo biso ngo zo biso ba ngoto bobo bien ba yuma na yo olegisi biso makabiso to kete bon yo kende baga
do Fayulu azwa ba hyperkit na banini do bato ba okende te siko Fayulu mawa do azoye bandenga ko sala te azolinga coopérer na seni donc bazongisa soki calendrier spécial pour na ye pour bato na ye ba ya ko pesa ba dossier na bango pour na provincial dossier na bango pour na député national donc pour na députation nationale est-ce que zalaka pourtant on a joué bino bokasa ngana na problème moko personnel na Fayulu non nep sa bino Fayulu aza bipolaire parano do makambo alobakaye bakate parce que Fayulu akoza komi président de la République boyaye bopesi donc aza na code ya bombe nucléaire akenda sala ngo to mukileziki aoyoba après abandole la sima donc nzamba yebi makamni na sala oyo apesa biso Félix Antoine Tshisekedi parce que Fayulu akoya kozala présidente ya mboka na biso pe akoka kozala yango te boyebi ba créaki ekuna na complot à Genève ba bailleur de fonds ezalaki donc Katumbi ba donneur d'ordre ezalaki Katumbi na ba bemba donc yango sala na yeso ka 1 an 2 ans yeka il suffit na CV na ye et comment mika ke Fayulu azalaki président na Congo ye lengine ezalaki wana mais botala ka makambo biso tsango Fayulu est-ce que Fayulu ngo ko makambo epenze ezole kana mboka na biso mais yango na zo senga na ba congolais to lamuka to yebi siko mboka na biso esika zo kende bomoni président de la République a sali 50 ans président de la République a sala donc 2 ans et demi bomoni na 2 ans et demi o makamba sali donc to benda film donc bakoko leki la biso sous plan kaka boité ou bien mboka na biso ezonga susu na ba président moko ya ba nationalité douteuse ba président moko 50-50 donc ezalité tozu déjà moi na mboka ya de père et de mère 100%, il faut tout connaître la liwana. Et puis, Moussala au Félix Antoine Tshisekedi a sali, na 2 ans et demi, il faut continuer en Keneti na Souka. Si tout le monde est d'accord. Parce que pour nous rafraîchir nos mémoires. Donc, bino quand ça m'a cambo. Donc, Kanamba Salaki. Donc, Kanamba Sokora, à quoi de Adaye na pouvoir. Asalaki en que pour akenda salaki angwa tiba mama solo bakal pour donc tango ko kenda ngoko zonga sous na pouvoir. Makambo ekomeli Kanambe soka vandi mobo na kingakata zo boule mais andi marate amu donc amu na Félix mystique na système les corbeaux et les renards donc fromage aux ali boga oyebo lata bu seki et quoi il faisait ça baki fromage a changé d'esprit à cause d'esprit à la musique donc il s'agissait et yoma Félix Antoine Tshisekedi andima il fallait dans la mobile so za mobile était ko kima Félix Antoine Tshisekedi bozo bossa na te boyebi ki bango barré na masola avion ekoya wana na voiture na ba chauffeur ne ba daya donc ezalaki pour na Félix Antoine Tshisekedi tant ba meki batala Sénat batala parlement cour constitutionnel les autres baté babi foka basala masola na ndenge ya maka Britandela ba bossa na ke Félix Antoine Tshisekedi ata mwana nzambe donc ba pesa une mission na nzambe po sala biloko tout boko sala ko simbate na zo rafraîchir bino mémoire botala esika tozwa kimboka ndenge Félix abotele loko moko ti lelo bino bozomona on est seki ezali sekite sinote mbelema wato mboka wana na liro ekendaki ya 18 ans Kanambe soki lelo bato wana ka ba continuer mais ndenge tolo babo mboka na biso c'est limwa na carte c'est sila faso bando memela mboka na biso eza mawato bino moko botala oyo Félix Antoine Tshisekedi sali po asimba lelo masolo tia koma na union sacrée de la nation batu mususu bazomona on est seki ezali sekite bino moko bolanda na bilili oui
Non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. J'ai remercié le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, j'ai remercié le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. Certains devoirs républicains et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attributs, une écharpe de personne et minuscule. C'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça. Je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, président.
Le doyen d'âge, l'honorable Léo Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la remise reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Donc bino mo botolanda donc nga nazana ba image nazana ba archive ya kosakana te pour batu musu ba mona ka netili seki boye esali boye Félix Ozo salate kuna bunaganga bakangango do ndenge nini ba soda na biso bino bozo mona guerre wana o ya Rwanda na biso banda siko bozo mona ngo eza simple ezali simple te. Mais bien barake ba Rwandais bazana ultimatum avant fin du mois ceux qui donc M23 et bimi na kata bunagaga te beaucoup mona makambo to sala bango beaucoup mona makambo to sala donc Rwanda na M23 donc ba ko mona parce que toujours ba minduki moko donc ya ko sakana te donc ça coûte jeter parce que bino là ça la kabo tozalaki na moyen ya kosomba minduki te tozalaki na minduki te ba Rwanda na talaka ba meke ba to kata kaka donc ni na bango militaire ka sikoyo donc ba bando ko pesa bango ba minduki po ba bando ko profiter na ba minere na biso donc biso Rwanda wana ezalaki dimi mais minduki bazali nango ezali ya payer dimité. Donc to koyi ko sazarde te ke analo yenge kaka ndenge wana mboka na biso minene toko bunda na ba flèche ou bien toko bunda na mabanga. Donc, si on a minute tozolo ba donc deux fois parce que to l'équipe bango na belé puis nous qui otozu ezali ko sakanate. Donc toza prêt si ko to ko attaquer penza donc ezako to jete bozi la avant fin du mois. Boko mona makam to sala M23. Donc binu bozo kansaka ka soki masolo ngo kaka ezana na le yenge on dirait politique eza kwanga na makabu. Binu boyi makam Félix Antoine Tshisekedi amona. Binu boyi makam Félix Antoine Tshisekedi amona. Bino bolo baka libanda donc na lo yenge on dirait donc soki ndenge ni na ba marque on dirait donc ba semi-kiol donc Félix Antoine Tshisekedi amona ka makambo rezma ka za président moko za calme de nature calme so azaki ba président neti biso moto bo bimaka bando tirer batunyo surtout na balabala boza la calme. Donc tout marqué pose na biso ya ba news na biso AREP agissons pour la République parti politique oyo ya maître Guilo Ndomboyo ministre d'État ministre ya aménagement du territoire. Donc restez connectés sur Éclairbois original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Naba news nabiso ya rep ndenge boyebi donc il faut to banda toujours na autorité morale nabiso oyo azali maître Guilo Ndomboyo azali ministre d'État ministre ya aménagement du territoire bon monaki ye azalaki na honneur oyo ya ko accompagner ba ministre oyo ba kendaki oyo premier ministre aponaki po ba kende na lancement ya makutano kuna na Abidjan na Côte d'Ivoire. Donc makutano wana boyebi ezali eloko ya mboka na biso ezali plateforme moko donc makutano na Swahili elingi ko ba rencontre ezali plateforme moko ya ba faire ya ba Renault ya ba haut niveau donc soko zakuna na kati okokuta na po développer donc ba opportunité moko donc ya mystique ya ba faire donc ya ba président na ba ministre donc so côté qu'on les a circuit moko fermé donc ba monaki ndenge salamaki déjà il fallait panzana tiro pendant en Afrique mobimba donc e banda a pas na biso na 2016 donc yango wana ba ko sala lancement nango na Côte d'Ivoire donc premier ministre aponaki ba ministre ba okena ekuna pona ba solo donc maître Guilo Ndo azalaki na kati ya délégation na bino moko bolanda na bilili.
Bino moko boyi tolanda na bilili ndenge na yebisaka bino ka maître Guy Luandombo oyo azali parmi ba ministre oyo premier ministre Samalukonde atiaka motema oyo basalaka musala vraiment malamu. Donc et puis boyebaka après wana il fallait bazonga noki parce que vendredi donc toujours tourner émission yo lelo samedi bolandaki déjà na kanisi bolanda yango déjà donc compte rendu oyo ya conseil des ministres donc il fallait Premier ministre Azonga Mbango, président de la République azali na États-Unis d'Amérique na New York, donc il fallait Premier ministre Asala, donc réunion conseil des ministres, donc maître Guy Luandombo yo azalaki présent na conseil des ministres yo et les cas qui hier vendredi na kanisi bozobe bozui déjà compte rendu na yango. Donc et puis wana tozola kisabino image pour bomona Maître Guy Luandombo yo so moni batu nyoso tu balingake ba musicien batanga kaye ba kombo. Donc Guy Luandombo yo azali mutu oyo alingi mutu azala na pasité azali donc marque kaka donc état d'esprit marque moroka na président de la République on moni donc ba yo kanaka malamu donc azana simplicité moko bobo moni président et depuis comme président a changé azaka kaneti azalaka donc botala toujours la sabino botala. Donc Guy Luandombo yo maître Guy Luandombo ya kendeki na Bokungu kuna na Chwapa na Équateur. Donc bota la simplicité moko azanango donc boyebi ki eza rien pour na ko rendre batu mususu heureux na mokilio. Donc comme les cas ya Guy Luandombo yo azali muto azana ba responsabilité azana mbongo azali gentil mais simplicité azala nango okoku kondima kutute. Donc azo salango te po ba caméra ezo filmer ezana ye na kati ya nzoto na ye. Donc soki bo moni ozo sola na ye ozo ba non en tout cas na ebité bato boy bazali ebelete bino moko botala o elekaki na Bokungu kuna na Chwapa o ya sali na bandeko na ye ba congolais. En tout cas, beaucoup d'ima parce que boyebi ngai na kosakate. Donc restez connectés sur Equilibre Original. On revient tout de suite. Bino moko boiti olanda simplicité ezali loko moko ba misusu soka azui mbongo akomi na orgueil akomi komona batu pamba akomi komona batu neti ba nyama akomi kosaka na bango mutu musu paza na mbongo akabaka te alingi baninga na eta alingi kaka bino boya kasima na ye bosenga kaye boyina boy mais Guy Luandombo yo esprit wana ezate donc akufongola je alingi batu tout ba avancer talaka Guy Luandombo jeune Guy Luandombo azwa masolo ndenge ba mindele bazara 18 ozui bac après université bona bazui net pe ba père akala
babandaki kozala moi bapère akana 25 ans aza déjà mokonja d'argent aza na ba grand palais mais siko mona mutu musu aza na ba 60 ans aza la bagarre likolo donc batieli donc fufu dimina soupe azo discuter na ba leki no mona trouble bimi aza na pala ba para donc ozo mona donc vraiment ezali mawa na pasi na motema donc yango na totenaki vraiment ba news wana to lakisa bino yango na kati ya émission na biso ya lelo donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. De retour dans le plateau, après la news, Nabiso, il y a AREP, Agissons pour la République, parti politique, il y a Maître Guilo Andomboyo, Azali, ministre d'État, ministre, il y a Aménagement du territoire. Donc, si vous avez émission Nabiso, Oto, Ebisi Bino, Ngana Zawana Kakapo, na conscientiser Bino, parce que Batumususu, Congolais, Hermoko, Soko Boulé, aux Otala, Ayebe Lokalingite. Ayebi eloko alingite to lelaki atambo atama kakwa ya balongo la kanambe tozwa tozui président pas de moindre moi na papa Tshisekedi o alongo la biso bobangi o aya na démocratie yeba roza la opposant ya Mobutu Sese Seko kokungwa ndu waza banga président fondateur ils a jeté tozui combattant yemo combattant ya wana barake ba opena ba yebi combat ya ono moni ba combattant au penza ya bien bazali kolinga kondo sale la mboka parce que o ya komi président mutu moko ta oloba asala marche te combattant ba combattant bazui président de la République bongo siko kombango bolingo sala ya marque nini donc vraiment to linga susu te mboka na biso zonga esika ezalaki kala aliro to zui donc présent à l'obia la demande ya za muta parole soka sisi demanda na ye à moins que donc to yebite na deuxième mandat donc tellement lenge koleka wana to yebite même président na boule na ye azana muta demanda oya koya azuka élève alandi ba masolo ndengeza président lobi bato ba sa ba mandé belé wana o neti ba sasungesu o neti ba biya do ba sa na ba su bouloté parce que président ndenge président landa ba dossier zo mona penza na conseil des ministres ba dossier zo mona donc okoki ko sala soki ba 20 ans te o sala ka suni olanda ndenge moto e ko chauffer ndenge ni donc vraiment na sengi na bino conscience na biso sala et puis to yebi ke congolais za naïf sur te ba peso likonda lia na bato boyebi wana lia metango kende na isoloir oyebi mutu oyo ko voter pour président de la République a continuer masolo oyo bandaki depuis azoki pouvoir parce que ne bandela ça qui tout along la système ya kanambe il fallait zoa Sénat, il fallait zoa parlement, il fallait ça la masolo ya cour constitutionnelle, il fallait suko ko longo la ambassadeur ko changer donc ba DG donc bateau tout bazala qui on a la 18 ans bateau tout bazala qui on a bazala qui bateau kanambe il faut ko changer système au miti le lobby que je continuera parce que azu suko na malembe il fallait pas armer ça là ben filtrer bazaiti na armée président Salim Moussala moko ko sakanater oya ko ya après président de la République a na boulot né du président de la République azo sala ta azo ba risque pe mais nzambe muta pesa émission tango za na mission na ye divine donc masolo nzamba pesa fongoli je muta ko ya na ba contre-tenté donc to yeba makambo nini to lingi to yeba so to lingi to zonga susu na ki dictateur to zonga su ba boma bato to zonga susu donc na mboka na biso ndé comme ba benga na biso partout donc to komaki on dirait ceux qui donc Congo te botala na côté tout même football même makambo surtout ezokene malamu parce que makambo tout ezali malamu na président de la République yangana lelo penza il fallait vraiment na beta CT na kati émission bolanda bato ba aventurer o soki banani te botala na mutuloko la fayu penza akoyo comme président de la République botala bino moko donc azo que nos pesa meeting kuto ayete ba invité azali ko pesa donc bokiti sa drapeau ceux qui pona yo muto ocha donc ceux qui 3 jours ceux qui
il y a deuil national sur une île. Bota la bino moto pensa. Est-ce que Moutoune ça la vraiment ou bien ça la raté? Mais la politique on a bateau ba koufi. Attends deuil nationalité. Attends drapeau en berne on était. Même drapeau, il faut la drapeau. Faut qu'il soit drapeau nous sur. Il soit drapeau s'il vous plaît. Il soit drapeau nous sur, il drapeau en berne. C'est un minimum. Alors pourquoi vous êtes contre Martin Fayulu? Non, il a donné un ordre mal donné. Comment il peut demander aux gens de vivre? En présence de la police, il demande aux militaires de faire descendre les drapeaux. C'est inconscient. C'est inconscient. Non, Fayulu, c'est un humain, c'est un Congolais comme tout le monde. Il n'a aucun autre domaine pour les Congolais. Il est venu se représenter à une manifestation. Il n'a qu'à subir les fonctions comme toute autre personne. Ça, c'est une blague. Ça, c'est une provocation contre la police. Nous avons travaillé avec la police du début jusqu'à la fin de la manifestation. Il n'y a pas eu une pagaille. Juste à son arrivée, elle veut créer une pagaille. À quoi pour surcharger les pouvoirs? Non. Donc vous êtes contre Martin Fayulu? Je ne suis pas contre lui, mais je suis contre ses actes. Ok. Voilà. D'accord, merci. Il arrive à une manifestation dont il n'est pas l'organisateur. Et il ordonne aux gens de mettre le drapeau de la nation en berne. Vous ne trouvez pas que ça ne va pas dans sa tête? Mettre le drapeau en berne, c'est une décision du gouvernement de la République. Pas d'un simple citoyen. Martin Fayulu ça sous Madame T. Le mot bolandi pensa Moutoua Boye. Moutoua Boye vraiment. Angaga comme président de la République Yamboka Nabiso. Donc ils allaient pas sinamawa na motema. Donc marquez pause publicitaire et à ma partenaire Nabiso. Restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Lembe Wami, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Bilomoko Bowiti Kolanda, donc bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyebi, au Bomoni Bazali Banamboka, donc Tolinga Nabiso Nabiso, ceux qui Tolinga Nabiso Nabiso, Tozana amour du prochain, Tozali vraiment na patriotisme, Tepe Amboka Nabiso, il lokomoko Kosalamate, donc Tolinga Ndenga Chinois Balingaka, Nenga Ndibu Balinganaka pour Mboka Nabiso et Keneliboso Muninga Zu, aidé pour Poussana, Kochaï Bakalte, Nenga Tozala qui Kala, Sigoto président il y a Mwanamboka. Donc en guise de conclusion, donc pour tout aussi ça masolo oyo nazoe sabino bozala ki dibate ba comme sabiso ba ngoto bobote ba yumate ba pesio likonda damengo mais yeba ketango okende ko voter oyebi mutu oyo ko voter président de la République Fachi Beton to witi na musika bo moni makambo asali na 2 ans et demi siko tango akozwa penza masolo na ye penza 5 ans vimba butala bino moko esika to kokende butala bino moko esika to kokende donc ça la qui dibate na zana confiance na peuple congolais pour peuple congolais ayebi esika to zali kokende donc yangwana lelo il fallait vraiment na beta cité na kati ya émission oyo vraiment
pour na timbi sa sous bana mboko pour na bi que Congolais timbi na ye donc pour peut toujours présent timba donc toza qui dit batende tozalaika donc vraiment to yeba makamuni to sala to yeba mboko na biso c'est zu à lire to continuer à lire on a donc avant to kende na ba dédicace ndenge na yebsa rabino ka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Avant to kende na ningi na yebsa bino vraiment na like sabino lo mo pesinga sengo parce que moni na musique na biso ba to bazwaka mbongo récompense za mingi ba chanteur ba zo pesa ba mbongo ba makambe belé mais ba musicien bazaka na sima ba to ba beta ba guitare ba mbunde bazaka te mais Olivier Chimanga petit na ngai donc yoka mutu faloza na boulot chimangologie asali boule moko donc atika ba guitariste une vingtaine bazo beta ba nzembo nyoso tout donc na chant bazo beta na guitare donc bino boso yoka mutu ba boaki ba lancer na guitare donc Olivier Chimanga eza jeté ba beta ki na Paris tala ba mindele belé mbala mo contrat mosusu eza ba beta na Châtelet lelo samedi donc na la sabino makambezo le kakune eza jeté bino moko bolanda na bili.
Durant Kimbabu, the king.
En tout cas, Olivier Chimanga, donc Chimangologie, yoka muté falo sa makambo. Bo mo na ndenge basangana ndenge wana do bazo beta ndenga ba professionnel, ndenge ba artiste musicien o baza ba pro ba beta neti Olivier Chimanga vivaka na musique a na poto na ba fiche de paye ya musique. Donc bato belé basala ngote ndenge basangana ndenge wana ba signer contrat bazo futa bango na ba fiche de paye. Ezate que Olivier Chimanga pesa nga parti na non bazo futa bango na ba fiche de paye na contrat ba signer. Donc vraiment ils allaient sengwa malamu ko mona vraiment que donc ba musicien baza besoin ba chanter était bango moko ba guitariste bazo beta nzembo bande tisuka donc boule salamité bozala ya kosangana boyoka na bien et loko boroke na musika. Donc une fois de plus merci vraiment na Olivier Chimanga Chimangologie petit frère bika ndeto solara donc salinga sengo mingi na bagi il faut vraiment na lobela yango. Donc avant to kene na ba remerciement na biso to koti na ba anniversaire le loto za nango mibale to zali ko pesa bon et joyeux anniversaire na petit frère propre Papin Defla petit nanga banda kala banda Diego Kao petit nanga ya ba grand masolo siko bato belé ba bien na sima ya JB parce que ça vraiment na JB moni donc bon et joyeux anniversaire na yo petit nanga donc bolanda op JB alobaki po na ye po na anniversaire na ye. Joyeux anniversaire Papin Defla Kitoko. Happy birthday to you. Mbotama elam, que du bonheur. Profite de ta journée, fais la fête, amuse-toi. Que Dieu te garde. Longue vie à toi. 50 ans, ça se fête. 50 ans, c'est waouh. 50 ans, c'est une bénédiction. 50 ans, l'âge de modération, des accès à nos excès. Gloire à Dieu pour cette bougie qui vient de s'acheter dans ta vie. Sois béni. Check, c'est pas pareil. Genre, c'est mignon toujours. C'est des choses. C'est des choses des amakambo. Balingango, mais basala rassemble. Balingango. Toujours dans le même registre, il y a un anniversaire, donc Tokei Sugo parce que Kala Nabando soit un trop. Au Monibiso, tout ça, la démocratie, Mouto, Azo partagé, donc, ma conviction dans la politique, mais beaucoup solo là. Nabando, le est toujours, non, yoza Moutamayeli. Kosara ba analyse neti bato bazo bate kolanda bato wana te tika biloko an lelo penza na koma ko sepela parce que azonga penze siko nga na lingaka siko nga na bandai ko linga zala donc nazali ko pesa bon et joyeux anniversaire na Bishop Élysée na Afrique du Sud donc vraiment nzambe ya batela o makambo komo sala donc ozongili makambo mboka na yo extrait oyo alobaki po na ba élection présidentielle et sekisa ngai makasi. Bonjour sans rival, merci na motuno tuningai. Les hommes qu'on a anniversaire, ba pesinga ba cadeau, na zuyango, na pesinga on a couple présidentiel, o ba cadeau ba fleur ya solo na mboko ya Afrique du Sud ba pesinga yi. Na pesinga on a couple présidentiel, na maman Denise Nyakero première dame, na président de la République. Na motuno tuninga yi po na ba o etali candidat na élection 2023, na opposition toza na candidat te. Martin Fayulu Akimi Moïse Katumbi ayebi politique te, Matata Mponyo Rwandais, Mukwege azali Burundais. Donc candidat na biso na opposition indépendante c'est président Félix Antoine Tshisekedi wa Mulumba. Donc anniversaire nangeza lelo ba cadeau no ba pesinga na pesi mama Denise Nyakero, ba cadeau no ba ba pesanga na pesi yango président de la République. Donc candidat na ya Congo Mobimba, candidat Zansemoko, Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Merci donc Bishop Élysée, message na yo lobby bon on ko sa ki dictature hein, mais ata batunyo so balingi batia na ba on meto bi que Félix Antoine Tshisekedi mutu a kozwa. Donc une fois de plus bon et joyeux anniversaire na Bishop Élysée. Donc to kotiko na ba remerciement na biso. Toko siko na ba remerciement na biso ndenge boyebi to bandara toujours na honorable Jean Moutala na Londres, honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Londres, Jano Matundu na moi merci na nyoso to bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. José Kano ki kakamene Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule, merci Nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc la beauté naturelle, c'est Maria la beauté naturelle, merci Nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Eddie Edo les philosophes, n'a pas ça comme les philosophes parce que ceux qui tali ba commentaire à Komaka, bozo comprendre que ça Moutamayel. Ataza d'accord na yote, mais azali ko expliquer pour
omona yo mo peso vendre le azana raison mais azali mutu ya Félix Antoine Tshisekedi pe alingi mboka na ye. Edi Edo, merci na ba commentaire na pe na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na katia souhaite pour na repesa maman na biso Thérèse Kamani, merci fidèle de fidèle, merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke. Igwe chef béton armé, merci na nyoso to au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke. Ambro Génie Suisser, merci na nyoso to au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke. 10 € Mabiala Mpanga Mounou na katia Genève. Merci na nyoso tout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre. Fifi Filofaria, merci na nyoso tout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi. Chai Mukenge Chai Wabalenge la mon voisin Chai Mukenge Chai na mama Chala, merci na nyoso tout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna, merci na nyoso tout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi. Doudou Swami, Doudou le petit frère propre, on a base privée, donc petit nangai, do yomoka oyebide sosolaka, Doudou Swami, Doudoulé, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Didier Matouki na melun, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, maman Agnès Mababa, petit sœur propre, Tchakama Bolongo na Tchakama Bolongo na yo toujours na sepo na présent na biso akende seliboso batuba kokaete toke ina kisasa pona kopesa masananga Jean-Claude John Kaniki, merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fridolin Bokomo, le producteur de renommée internationale, Fridolin Bokomo, merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi to suki saka toujours na Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Djamba na Paris, Jean-Paul Djamba, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous présenter cette très belle émission. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Agozoa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu vas